Ba fanatique ya Chantal Bola, ba fanatique ya Chantal Bola, Mama Paradis, en tout cas, likambo nini eza koleka na Mama Paradis. Po Manuela Kitoko, aza kaka kobeta se kobeta. Nayebi bino nyonso boza na susi. Bolingi kaka Chantal Bola ndenge bolingaka ye. Bolobi non Chantal Bola camarade ya Karine Mokonzi. Mais awa ezali rando. Chantal Bola azosala nini po Manuela Kitoko aza kobeta sans komela pema. Voire même azobuka na banzete. Alors bino bolobi nini? Bolobi nini? Bolobi nini? Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Bandeko na kanisa, awa na rando likamba tricage ezalaka te. Chantal Bola, champion ya rando, reine ya rando, wana muto abosani yango te. Me foko yebaki muto azali sikoyo reine de rando, ndenge na lobaka tango nyonso, ezali Mi José la reine. Alors Manuela Kitoko azako beta na ndenge moko pote aya kozwa titre parce que Manuela Kitoko azako beta Chantal Bola azako beta bato Chantal Bola on dirait mutu moko akoti na temple ya Shaolin abeti batu na ba kalibas ebukani. Alors ba fanatique ya Chantal Bola est-ce que boza wapi po boyebisa Chantal Bola azangi entraîneur tondengeni azangi nkelele na nsima na ye tondengeni. En tout cas boza komona rando ndenge eza kokende Manuela Kitoko aza kolelisa se kolelisa. Mami ngeni ata bombami na sa mabele na bunker mazobimisa kaka motu parce que baku ya Manuela Kitoko ezobima neti baku ya mive John oyo etobolaka mire. Surtout lokola mobali na epe komo na Yesusu John Sampi. Donc na kanisa esprit ya mive John na kanisa boyebi muta makasi ya kala kombo mive John na Congo azako tambula na Vespa. Ye atakuta na bino bozana bambeli soka gangi kaka anga mive John likofe vimbi. Soko kanisa ngo mise en scène tanga kobeta ku mbala moko mire toboki. Alors biloko ezobimisa mami ngeni enku kao ezali nde baku oyo ya mive John oyo ya Manuela yango ezobimisa na madusu nyonso azobombama. Modero kutu azako tremble na posa masuba ezozwa ye. Alors ba fanatique ya Chantal Bola bolingi botika titre ya reine de rando ekende libela boyebisa Chantal Bola ndenge nini forso azaka nango azala mbula na mbula reine de rando mutu moko te andimaki lelo yo ekokoma boye. Tala bosala makasi boyebisa po mutu azodondwa na ceinture ya 2020 ya rando ezakaka Mi José. Mais Manuela Kitoko ye atiki te azobimisa tous les techniques surtout lokola kelele ya Chantal Bola abandonna Chantal Bola Chimène Kiala ya ba Kialos oyo ayebi ko entraîner na ndenga ko sakana te aza ko entraîner Manuela Kitoko tous les secrets oyo entraîna Chantal Bola. Yango wana ba fanatique ya Chantal Bola est-ce que bozo mona te na yebi ke bozo mona bozo sentir ba coup o Manuela sobeta mais bolobi nini na yebi Chantal Bola azali légende. Chantal Bola azali randonnette oyo azala reine de rando de tous les temps. Mais faut que yebake Chantal Bola azakaka légende. Bien sûr aleki na ba titre ye muta gagnia mais faut que yebake Chantal Bola atikalaki ko gagner combat historique.
combat historique na vie ya Chantal Libola ezali oyo ya champion de ya reine de rando ya 2020 oyo Mi José combat na Chantal wana ezali lokola combat ya Mohamed Ali na Foreman na Congo. Foko yebake Mohamed a gagné ba combat na ba territoire nyonso ya monde. Mais soki bache histoire na ye combat historique na ye ezalaka kaka moko yango wana ezala na Zaïre grâce ya Mobutu. Na kanisa bino nyonso ba fanatique oyo ya Chantal Libola chaque année botalaka histoire na ba livre ya Mohamed Ali jamais bomonaki balakisi combat historique na ezala quelque part. Non, combat historique ne ezala kaka moko oyo ezalaki na Zaïre. Alors Foreman a beta pe aboma batu na ringi. Combat historique ne pe ezalaki kaka na Zaïre. Alors, Chantal Libola a gagné reine de rando à Kwesa, mais combat historique naye ezali oyo balalisaki ye na Mi José pe asumbisi na chassé. Alors, boyebike Mi José la reine, Mi José la reine de rando. Sokaza na titre wana ezali na blakite na kanisa tilelo ezako lobama lisolo ya rando wana. Ata bokanginga papa munoko, papa rando munoko, mais bokoyoka ngo quelque part. Rando moko eza reconnu, même na kata justice, même na ba juge. Même bambila oyo bakosala dossier wana na ba juge bakosambisa dossier wana mbala liboso na vi na bango babotama titango mosusu titango bakokufa dossier bongo bakokutana nango te yango wana rando ya Mi José na Chantal Libola ezali rando historique. Alors toza kobanga Manuela Kitoko ndenge aza kokende akomisa deuxième rando historique mususu ekoma ba rando historique mibale. Yango wana bino ba fanatique ya Chantal Libola boza ebele boza pe ba chinois ya Kari Mokonzi boza pe komona mendenge nini bokosala po la reine de rando Chantal Libola akoka kozwa titre wana parce que Manuela azako bunda rando sans komela pema azako changer ba prise sans kobosa na technique azako beta ba shita sima sans kokweya. En tout cas rando ezako kende na ndenge moko même sokotali elongia Chantal ozomonaki azomonaki awa nazozwa penza biloko ya kosakana te. Bien sûr lokola aza expérience ya rando azo continuer kosala kaka ba prise ebele aza kokanga. Mais sokolandi mamingeni na modero okomona mamingeni aza komibeta ye moko bakuna ye avant Manuela akwesa ikao aza kobeta ye moko ba enku kao pe ye moko aza kokwea kao modere kutu aza kobimisa makila ye moko na munoko sanke babimisa ye yango foko sala makasi batu ya Chantal Libola po awa ezali masekite. Manuela azo continue kobeta ozomona na Claire Mutu akokosa azate. Alors bosala makasi pona ko entraîner toko zwila Chantal Libola kelele mususu a entraîner kitoko po ba oyo tu baza pene ya Chantal Libola. Chantal Libola nde mutu akokiko entraîner bango yesikoyo aza na kelele ya sirte. Alors foko lukile kelele mususu totala ndenge rande kokokende ou bien na sukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zawana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger. Donc ba samta longola zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne na chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger donc ba samtalo la zaki Bu, ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.